yokokani solo na moto te o Yesu na ngai ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Est-ce que okoki kobetela Nzambe maboko? Betela Nzambe maboko makasi, betela Nzambe maboko. Amen, amen. Amen. Est-ce que okoki kopesa nga amen abete? Alléluia. Alléluia. Est-ce que zana mutu moko vraiment zana esengo na poko alelo? Nazo tuno, est-ce que zana esengo? Nazo répéter pour la troisième fois, est-ce que zana esengo? La kisa que zana esengo to betela susu Nzambe maboko makasi. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. On dirait nazoka batu bazate. Na lobi na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Jonathan, na loba na mema ke na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Tika Nzambe ya pambola biso. Pourquoi lelo Nzamba yebaki yango ke ekozala kaka boye. Nzamba yebaki nombre ya batu bakoya. Nzamba yebaki le modérateur, le prédicateur. Ayebaki biso nyonso. Parce que loko on a plein Nzambe. Nzambe sera sali loko mo boye. Ezala pona muta mona loboko na Nzambe. Ata soki muta obela ba malade mususu ezala pona ka kembo ya Nzambe. Ba souffrance mususu ezala pe pona kembo ya Nzambe. Et nombre pe tozali ezala pe pona ka kembo ya nani. Et c'est que biso de tozaboye ezana quelque chose Nzambe réservé ka pona ngana yo. Alléluia. Na bezana eloko moko Nzambe réservé ka pona ngana yo. Soki ezala pona mema mobimba tango tongo mona abatu batondi. Mais pourquoi tu es qu'un nombre? C'est que mercredi, parmi les gens qui sélectionné na kembo na yi ngana tozana kati. Est-ce que zondi mama kamna loba? Betela kasenza maboko makasi. Nango betela nzambe maboko a bien. Voilà. Tozolo bela terme na biso ya mois de février ezali voyage. Ezali voyage. Nevi que déjà to bandaki yango depuis semaine passée. Et nous avons salinga grâce les lona tema boso na to solo la sur le voyage. Et nangi vraiment opesanga mo temps, opesanga litoi, yo mutozana kaye, ozana bik, koma, ozana bible, il faut vérifier ma komi. Parce que faut to za le rôle ba peuple ya béré, bandimaka amen te. Avant de amen, à vérifier na makambo ba lobby, ce que komami andimi amen. Ce que komami te parce que lelo ba prédicateur courageux pe ba koma. Azu phrase mambo ya français a bien. Alors, il est écrit. Il est écrit, ce que comme il n'a pas sobélé les Yesu, amen. Tant avant de m'amen, vérifier. Amen. Yom tozana la Bible, tozana kaye, tozo comment? Tozo le bela si le voyage. Voyage, tant que tu parles de voyage, il faut moment un déplacement. Il faut déplacer à Longwe Kinshasa, à voyager, tant que Congo central, à Brazzaville, à Bandundu. À Équateur, à France, à Canada, États-Unis, Australie. C'est ça le voyage. Ils appellent un voyage, ils peuvent na makolo. Ils ont un avion, na mutukate, et mususu akiko awa tam saza na mbonga transport. Na distance ya biso toza na yolo, ti mutako makinga sai na ba village, batu pe ba matela on pe ba mituka bake. Tellement toza na capitale, mutako longwa kinga sai na kema oti kinga sai, akema. Ndoka salive voyage. Ba voyage pe na mboka ya makolo ezali. Eza na ngota trajet moulin mais atamboli na makolo. Et parmi ba voyage, mutu muso ko sala voyage moko za ya mulai, mutu muso pa sala voyage moko ya mukuse. Amen. Par exemple na longa na Kimpes, na mutu alongo ake boma, mutu alongo akomi ake Kimpes asali voyage ya nini? Ya mukuse par rapport ya mutu asali voyage a Tibom. Mais lelo naza kuna te, nazolo ba makamba voyage. Makamba voyage tam su États-Unis te. Mais dis-moi, on a insisté sur le voyage. Oh, on a notre sala na sena moi. Amen. Tant on a notre zola la tozola muka, je te rappelle, tozo sala ba pas pour un voyage na biso. Et ba pas tozo sala, ils ont même biso quelque part. Amen. Nabi pas tozo sala, ils ont même biso quelque part. Tant on a 2022, to côté 2023, il y a déjà ba se soucier. Nzambe 2022 silika bo baninga ba bali. Baninga ba avancer.
Tokoti 2023 kaboy. Ata année 2022 tokota 2023 et ça to sali pe pas moko boy côté tozo kende. Amen. To sala ka pas avancement ya ko bala te. Tozo sala pe pas avancement ya côté tozo kende. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nabi même lelo toza mercredi dès que tozo kota lobby jeudi nazo biso tozo sala ne voyage. Tozo kende côté moko bo o biso tozo kende. Ata obotama na Kinshasa okoli na Kinshasa mais yeba ke ba netango zoleka obeta ba un pas to sala to tambola eza na lié oyo tokokoma un jour. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre? Voilà, sans plus tarder, docteur, je l'ai dit sur mon candidat à 1 Pierre. Un Pierre chapitre 2, Totélémé pour nos paroles, le verset 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, Balingami. je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Bandela docteur, pardon. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce que vous bandela pour la dernière fois te battre? Église Tofandi. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà. Est-ce que tu as dit que la malubanzambe maboko te? Te bete la nzambe maboko makasi. Pierre azako exhorter ngana yo. Ngape ndenge na telemia na ngipe na exhorter biso. Abi, je vous exhorte comme d'abord étranger et puis voyageur. Donc ngana onde toza awa toza na identité mi balé na sena moya. Amen. Toza ba étranger et puis toza ba voyageur. Mouto bazo benga étranger a na Congo, c'est que Congo ezalaka ya yete. Malgré azana Congo, ba Libanais nde baza ba Chinois nde baza na Congo, baza ba étranger. En aucun jour au monde chinois a koki ko voter en RDC. Est-ce que na kosi? Nabi est-ce que na kosi? Est-ce que déjà moni ba nek bazo pesa ba carte d'électeur? Déjà moni indien qui neko a ko zo carte d'électeur. Pourquoi a ko zo te? C'est parce que aza étranger. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans RDC, dans makamta mususu ya ba élection, dans makamako wele la mabele, Libanais est allié, aza étranger. Et Pierre aza ko exhorter biso, tant que ba étranger et puis ba voyageur. Alléluia. Ngape na telmi lelo ko exhorter tant que yo za étranger, nga na za étranger, yo za voyageur, ngape na za voyageur. Et abi toboya ba posa oyo nyonso eza ko sala bitumba na molema. Oh, voyage na telemina lobela yo eza voyage ya nzoto te mais voyage ko ya molimo. Alléluia. Voyage na ngana zolobela yango ya molimo. Parce que ceux qui tozo ba étranger mboka oyo eza ya biso te. Amna yo awa eza identité na yango te. Malgré au botama congolais, malgré aux congolaises, mais tiens la moutou non RDC, tant que yoza mona na nzambe, RDC zaya yote oza étranger un jour au koleka. Osuki na koza l'étranger te, oza pe voyageur. C'est-à-dire voyageur, voyage nyo sa ko sala. Par exemple, na pe ce exemple na nzoto. So oza congolais et que obimi libanda ya Congo. Au commis d'abord étranger. Alléluia. Au commis étranger. Et ba pays nyo soko tambola oza voyageur. Au kiko kende Brazzaville, oza étranger na Brazza, oza voyageur. Nakota Angola, nakota Suède, ne bat bakamsu ba kende France, abandi Brazzaville, akoti Gabon, Cameroun, Maroc, akati city. Aza voyageur, aza pe étranger. Donc ndenge moko ngana yo pe awa na sena moy. Malgré tous les Congolais, mais nous avons exhorté aux voyageurs, aux étrangers. Donc, tu as étranger, mboko ezaya yote,
oza moleki nzela. Or tomi batela na biloko nyonso o esalaka bitumba na molema. Or voyage tozo sala eza ya âme. Âme na biso nezo tambola ezo kende côté o ezalaka na identité na biso. Amen. Alléluia. Eza lokwa ba Congolais nde bazali na Brazzaville ba bengani bango basali voyage nzoto na bango ezongi na mabele na bango na Congo. Amen. Alléluia. Na Angola ta musu ba bito boy bazaïro to boy ba Congolais ba bengani bango. Donc une fois Congolais so atie makolo na mboka na ye na Congo aza libre. Abiki na komi na nini na mboka nanga. De même ngana yo toza bongo. Mabele oyo eko benga na biso un jour. Alors mabele oyo eza moninga ya nzoto oyo. Amen. Mais mboka na biso eza moninga na molema na biso. Est-ce que vous pouvez comprendre? N'a pas de la expliquer. Place aux étrangers. Place aux voyageurs. Aza moninga ya nzoto. Bango maba yoka na. Mais molema na yo na mboka oyo botama ba yoka na. Parce que soko lingi molema na yo ezonga côté zalaka. Il faut qu'on lite ko boya ba posa nyo se salaka guerre o nzoto elukaka ebebisa molema na. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, betela nous amaboko. Te betela nous amaboko bien. Na lingo beta maboko bien. Et soto mi bateli contre biloko wana. Yebe ke tango so sala voyage na yo, voyage so sala parce que nzoto un jour so mutakufi Bible bini. Oza poussière ozonga avi. Apotolo. Donc voyage na za ko insister za ya âme na yo. Yebeke tango so tambola. Mi batela ne loko nyonso ko sala ekoki ko bunisa molema na yo. Parce que biloko ni nango so bunisa molema parce que une fois o salika ke loko moko so bunisa molema yebake okomi na rankini na mboka nao. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre nga? Nangana belo mobo tamu c'est ça moi exemple moko clair. Hein? Topé cet exemple. Tout ça ba Congolais. Alléluia. N'est-ce pas oyebi ba Congolais mususu bazali banda ya mboka bakoki ko chama kona mboko te bazato bazate boyebi bango Sko bayaka te poani nazo tu na binu bayaka te pona nini azana e Congolais mais jou kaka o chama koloka na Congo ka pa bakangi pona nini c'est parce que abebi sina mboka na ye. Alléluia. De même bisope toza boye. Ozana mboka na okotoko kende. Mais ko sala te obebisa. Parce que jour ko bebisa, bien ko kozonga kuna. Mais kaka mboka wana eza na place ko benga na yo, ozana mboka wana te. Est-ce que na luma be? Na moni deux personnes va comprendre nga comme na lo. Ba Congolais ba Congolais ba zana étranger ba biza tamsus na président, na gouvernement. Bakoki jamais ko tia makolo na mboka o. Malgré basa ba Congolais. De même biso pe bana na Nzambe. Toza na mboka na biso tozokeni. Awa toza ba voyager. Alors, soki âme na yo est abusé. Un jour okokende. Mais dès que ozokomaka na porte pas okota te, ba okanga yo, ba lakisi mabe na yo, batindo na prison. Malgré yaki na mboka na. Alléluia. Alors, si vous voulez que na mboka na yo, il faut omi batela na biloko nyonso zo bundisa molema na yo. Nzamba zoloba oya misa mi ya mokili automatiquement akomi ennemi ya Nzambe. Oh, soki na koloba lokwa président ya mboka na biso eza Nzambe. Parce que soki yo misali okoma ami awa na mokili oyo yebake okokoma ennemi ya Nzambe. Et jour yo ko kufa bien aimé na rassurer que on reçoit place au côté na mboka na ote. Est-ce que na lobi mabe? Normalement le roi ba tuka ba comprendre ngate. Est-ce que na loba mabe docteur? Est-ce que na loba mabe? Ah, le roi docteur bino c'est que to betel nous za maboko maboko. C'est ça. Non, tellement tellement ils sont ndeko na mono ke poto.
même à toi qui poto kuna aux étrangers bato bazana poto bozona na biso kuna bozaba étranger je pour qu'on soit décision qu'on soit en RDC aux étrangers na RDC. Alléluia. Ce qui est fort oyo koki ko sala oyo ba kenazai j'ai un jour na zoleka mais il faut qu'on mi battle na biloko nyoso koki ko bundisa molema na yo zamba zolo banini litoma nini mutu akoki ko gagner nyonso na sena mokili oyo mais abungisaka molema na ye o gagner lokumu o gagner libalo o gagner maboto o gagner ba mi mais obungisi molema na yo so na yo ezanini. Alléluia. Na biso na yo ezanini na okumisa nzambe c'est parce que mama kambo yeso banda koloba tozo mona yango oh bato tamusu bazango la ko voyager na ba avion et comme que tamusu 30 minutes avant comme mona ta webi sabino to tikala mususu na 1 heure d'ita to comme na mboka to okay to tikala tamusu na 30 minutes to comme place to okay et biso pe babilembo zola kisabiso ke bientôt to kende na mboka na biso mais avant kende na mboka wana milengela soki te okokoma na entrée bayambi yo te babengani yo. Alléluia. Et ba détail ba biboko yeba boko mona moyena banda ko citer makambo de la fait zate parce que oyebi yango so to tenga Matthieu chapitre 24 oya Matthieu chapitre 25 ba signe nyonso Yesu aloba tozo mona yango toza komikumisa te na makambo tozo mona mais toza ne ko senzela voilà tozo senzela ke makambo nyonso baloba ki yango oyo c'est que tokomi prêt ya kokoma Christelle tokomi prêt ya kokoma na voyage na biso et voyage oyo équipe te il faut ko okoma ka mukolo te ataka na ajoza okokipe kokoma pe. Alléluia. Tamuspa tumuso nzamba la kanga libala papa okokipe ko bala te okomi pe na voyage terminis tokomi me obalite mais parmi bato ka baloba na chapitre 11 le verset 13 wana est-ce que ka ba onyo sone ba sala masumu et aux appels bato musu nzamba la ki bango mais ta ekoki yo asi nzamba zeloka ti yo bala parce qu'il y a personne promesse à libala bon ce qui tane ekoki kasi. Alléluia. Bon ce qui tane ekoki nazana ba promesse oui bon ce qui na ba promesse na yo na ta nzambe sur ekoki ni na nzamba luka koki saliboso et ça tane. Il est temps de préparer voyage na biso bien parce que toza ba voyager toza ba étranger et David a joué bisanzambe ni na psaume chapitre 119 psaume 119 le verset 19. Psaume 119, le verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Yoka. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Kobombelanga te malakina yo. Soki mi kona voilà. L'homme selon le cœur de Dieu. Mouton zamba obete la tolo. Tala ata mouton moko nzamba tika lo benga l'homme selon mon cœur sauf David. Mais l'homme selon le cœur de Dieu avant d'habiter malgré je suis roi, malgré na bomi Goliath, malgré ba gloire nyonso Israël ekoki ko pesanga, malgré na zo beta ba Philistin, malgré le cœur selon Dieu azo loba je suis un étranger. Abo abebi sana nzambe parce que aibi que un jour akozongela ye ata ba commission anase soko beba ina nzambe bako yambo na porte gloire aux anango anase na moi soko bebi si yango o osekusa bibem yaya okoma na porte bo bako kotisa yo te
Moi na baby si nanda kona papa biso ki aya akota na ndako te. Ata ozamona liboso so est-ce que kokota? Pona nini okota te? C'est parce que papa a si ordre. Babiso tolala libanda parce que na ki église na onzonga na ndako papa bi bokanga porte mutu nyonso akota te. Nga mutu munatikali parce que na oti église na lala libanda. Na ce exemple pourquoi? Pona kopesa que ordre de ce que pesami et que mukolo ndako a eu décision ata yo za nani okokota te. Alléluia. Donc malgré le coup de David yaya nangina biso omo le coup mozo alelo nzambe muto opesa yo nzambe pa na capacité ko longola yango le coup mozo lango lelo libalo ozalango lelo ba millions ozalango lelo na mutu na yo mitiake ozaka étranger ko bossa na ba commandement ya nzambe te parce que ce ko bossani le coup me ko tikala yo po ko risque po tikala. Amen. Na fingi mutu bo batu bavani mawapone to betela nzambe maboko makasi te betela nzambe maboko non bo encourager ngata na maboko betela nzambe maboko. Je suis un étranger. Nzambe ko bombela nga mibeko na yo te. Bato basala beso kene na France kene na ambassadeur fa bako peso mibeko so remplir ngo bien te. Est-ce que ba peso visa? Na otu na yo. Est-ce que ba peso visa? Au mona ki osali ba peu ba beti pe na passeport no pe refi. Bato bele ba ko zo refi ya sali. Amen. Oyevma o refi. Nzambe nga muntu na bano ene intercession chaque samedi na mema. Na bana ko mona yo mais na yebi yo te. Refi. Malgré passeport no ezala. Alléluia. Oyo za lelo yeba ki oza étranger. On zamba commission lelo malgré gloire aux étrangers. David a dit, Seigneur, naza étranger. Ne me cache pas tes commandements. Lelo ba commandement nzambe comme le kola il est comme ya masapo. Ah, si tout au commande attend de la grâce. Ah, nous sommes au temps de la grâce. Makamon ezaki ancien testament. Ah, nako banga nzambe ancien testament. Lelo somo la pasteur azo défendre mabe na ye. Il est écrit boy. Papa, nzambe atikala kozala moninga ya mutu te. Nazolo ba clairement nzambe atikala kozala moninga ya mutu te. Ba penser na yo, eza ba penser nzambe te. Koloba te parce que opesa ka offrande, opesa ka badim, oyaka tous les jours l'église. Nde lisumu na yo na eza accepté te. Eza ka lisumu. Amen. Oza la porte, oza la pasteur, o évêque, archibishop, même pape. Soka sali lisumu, eza ka lisumu. Malgré ba honneur. Oh, Pierre azolo ba to kima, babiloko zo sala guerre na âme. Ba posa o zo sala guerre na âme. Soko kimi yango eza lokola na passeport no ba beti déjà ba peso visa. Alléluia. Aux otambola. Il faut que tu t'attends à l'aéroport en France. Il y a payé aux autres. Ici, il faut la Kisarara. Ah, mon Dieu, en ordre. Ok, non. Alléluia. C'est ça le voyage dans le théâtre. Na biso na théâtre que ba voyage tala mon batu nyo sona sena moyo. Bana côté ka mi balé ba ok. Naloba. Alléluia. Naloba. Mon batu ba ole la ba ki États-Unis. Yo muto lo ko États-Unis. Mon États-Unis kuna onyataka mabelo. Ka yango. Est-ce que na vu mabe? Bato ba ok France, bato boza na France. Mon ka mabelo bo onyata. Na biso to onyata. Na français ba benga onini terre. Est-ce que na cause ezani? Ezaka mabele non? C'est que na biso na bino tozaka ba étranger. To tambola kaka. Mais kotambolo to tambola. Donc mercredi n'est aussi la lelo to beta pas. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a 2022 n'est pas to 2015, 2016, 2017. Na kola. Ozo kola zo kenende. Yo kasi okolo okiwa. Amen. O sepela zamu kolona. Oza mukola nga. Obite. Okende wapi? Ok, ne verre, ok, ne to comment.
Nzoto bakolela nzoto kei molema na yo kozala wapi. Nzoto ne muto ekola, nzoto kane olele kola ebala ebota. Ka nzoto ne zoluka ba million mbo ka nzoto. Soki to kozwa million to zongo na désir o molema ekosumuka te. Est-ce que vous kinga? Nabi soko ko bala na condition que même molema na yo sepe. Soko simba ba million, soko simba okosoma ba parcelle, soko tamona mituka. Bozu na yo nyonso. Ezala bozu o ezosa la guerre na âme na ote. Parce que nyonso tu ane kosa nini eotika na nzoto ekotika. Âme na nde ekoza na valeur na miso na Nzambe. Parce que tomi ekempe kotala bani na ezosa la guerre na âme. Eza babiloko nini ezosa la guerre na âme na biso. Galates, au début, verset en haut. Galates chapitre 5. Pendant le verset 16, docteur. Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, alléluia, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que tu as la malobanzambe maboko? Nazana bezo bete la malobanzambe maboko. Voilà. Tu est-ce que tu cité les biso Babylone dans la guerre na âme. Parce que babi na maîtriser au moins une phrase ya sous babi. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire bato baso commettre ba makambo o ezo sa la guerre na âme. C'est-à-dire eza le rôle na lo bani. Yo moko ozomi bundisa. Amen. Oh, eza bongo non? Eza le yo moko osalini omi bundisa. Parce que âme na yo nzoto no ba sesika moko. Parce que yo moko omi bundisa, yo moko omi lingate, voilà. Parce que tango zo sala yango automatiquement babi bato ba osala biloko bongo ba ko hériter royaume ya Nzambe te. Oh, royaume ya Nzambe eza de côté au biso tozokende. Eza bongo te. Oh, eza bongo te. Babi, nous sommes les enfants de. Pour répondre, nous sommes les enfants de Dieu. Non, pour le bataille de Dieu. Est-ce que dans le bataille de Dieu, ça a un problème? Nous sommes les enfants de. C'est que papa n'a bisonan. Ok. Moukilo est à tata n'a bisoté. C'est que ah, tous les étrangers. Tous ceux qui ont un yanani, ya tata n'a biso. Oh, na royaume kuna. Babi bato ba sala biloko conditions za boy. Ko sala ba biloko parce que soko so sala yango yo okotate. Amen. L'impudicité. Batuma ba semble me ba impudique. Bible bandiga na impudicité. Yo muto bi ko za impudique. Il est temps ya ko arranger nzela nzela. Et ça le OK fait mais na période ya mbula
pas ça pas te baby avant que tu na ça de fête lukata moi mai bongisa pour kota bien na moment to tambola soko biko za impidique il est à kotika. Alléluia. Il était à côté d'impudicité. Tika yango vraiment. Na ba façon nyonso tika yango. Parce que voyage na biso okipe ko ke lelo. Ozongi penda kuno lelo. Amen. Malgré que pasteur Zate montamta na reine a okita. Parce que biso voyage na biso to kende. Ato kiti na mopulu. O kende kaka côté biso so to kende. Na muta kite na zanu. Ah, et pasteur Zate na bien tene mabete. Abi na voyage, mutamto na reine a okita. Mais ce voyage na biso, bo ba kufa na 2020. Bo ba kufa na 1990. Na ba to ba kufa na 2024. Na ba to ba kufa na 2030. Destination za wapi? Eza wapi? Eza kaka kitano na mopulu na mutakiti na kapela na mutakiti na seraf na mutakiti na zan. Boko kuta na côté moko. Ta la différence. Amen. Eza contraire na ba voyage na biso. Bo ba longo rompenga ba msuba kitana. Imagine que mutakiti na mopulu na mutakiti na seraf. Ba kuta na wapi? Ama su ba su transport mususu. Ne ba kuta. Mais biso eza bongo te. Biso ata Abraham. Omona Abraham akufa ka wana. Na yo muto okufa lelo bo kuta na ka place moko. Ce que c'est la bateau, ba kufara avant et que ba hérita place wana, luka o imité bango parce que voix ezaka moko. Alléluia. Nabi voix ezaka moko. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Mais na grâce wana ezape na ba loi pe ezali na kati ya grâce. Na ngine bisa mutu moto za na ta ya grâce mais mibeko ezaka. Loi ezaka. Oh. Na lobi mabe. Na watu msuba vani kima kasi na ta grâce. Ta mama ta grâce mibeko eza. So otosi yango okomona miracle. So ki po otosi yango te okomona miracle te malgré nous sommes au temps ya grâce. Bako sabino te. Ki omoni makila eza wana po na biso oui eza mais eza na ba condition. Eza na ba condition. Parce que yem sanga to na ta ya grâce. Ma commun tant ba commun on a Galate. Ils en atteint un lot on atteint un grâce. Mais ba lobi ba impidique, ba ivrogne. Ceux qui ba nani ba tangi ba ngwe belé ba bilo mususu expression na ebi kutute. Ba excès de table ata mutu ali aka mingi lo koso. Babi ba to ba osala biloko wana ba ko hériter royaume de Dieu te. Ils atteint un grâce. Parce que yo impidique ko sala impidicité malgré ça atteint un grâce. Oko kenete. Malgré la grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que dans le bamabe, betelan zamine maboko. Non, na pasteur mo azote makambo et na se plein na phrase mo azoba. Et ça ba na nzam sulu ba kumi, se ba ote makambo ya obanga. Obanga nini? Abi Matthieu eza bangi sabiso te mais epesa biso nde elikia. Parce que nana ngoko za nelika a osepela, eza muto a otambola bien. Omoni bato ba obanga. Est-ce que nous avons mabe? Est-ce que nous avons mabe? Et ça, le coup, on a pris notre exemple. Nous avons mal pasteur Jonathan. Nous avons maltraité, nous avons maltraité. Et nous avons dit Jonathan. Jonathan, malgré berger, ils ont été taillés. Tiens, la mouton qui apporte Paul. Et ça, soulagement pour Jonathan. Et ça, soulagement pour Nanine. Avec muto abundele bisope to za bongo mukilo eza bisote donc baba Jésus revient bientôt donc to sepela ke koya na ye bisoto sanini tobiki mais batumi ba koma ko banga so bateke Yesu azoya Yesu azoya ngone c'est que au milieu bi makambo osala muto eza près le so be c'est que Yesu akoya lobby gloire à Dieu Yesu aya to sanini to za la sauver bato banga ka tala bango bien. Et ça, bato prêté. Oh, il est grand temps à kotika parce que Yesu koki koya na 4 heures. Tremblement de terre bani na tiriki na 4 heures batunyo so balali. Bo bakufa na sapongi ba ebaki. Na oka passe. Bilé zo mataka. Bakome 8000 personnes. Bakufa. Et yo mataka. Et comme on mona ti lobi on mona 12. C'est tant tout monde a tremblement de terre. Yesu aloba yango. Tant bokomona biloko wana
nga nazoya. Parce que yo kasi ngwa ka tremblement de terre simple. Ba guerre e linga ko silate. Pays oyo e telem la pays oyo. Bozo mona ngote. To bana ko tanga ona Mathieu, naza na temps otanga ngote. Mais quand même oyebi. Bana miche ba innocent ba okufa. Yo kasi na âge comme na ngo po okufa, nzamba o perdre ni. To o gagner ni. Mais tant c'est pas là tant okufa ce bien. Hein? Okufa ce bien. Il est grand temps. Makamba tangile bisowa. Impudicité. Idolâtrie. Cupidité. Jalousie. Dispute. Division. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Imagine. Yo mutu ngaka fufu. So bandi ko lia fufu awa. O mona logo la. Eza fin pour na yo. Même yo. O tikala. Na yo. Na mutu asala impudicité. Na mutu azo kabol. Na mutu aza mutu milangwa. Bino nyoso boze sika mo. Bozo sala iloko ezo bundisa molema na yo. So yo moko ozo mi bundisa. Alléluia. Sungan nga yebisa voisin aux étrangers. Na po yebisa voisin aux bangai. Pasteur Jonathan. Yebisa prophète qui est prophète aux étrangers. Prophète yebisa aux étrangers. Yebisa aux étrangers. Christelle. Yebisa aux étrangers. Yebisa c'est wazana suka. Ba étranger ya bien. Ah bofinga ba libanais ba ozo yo po mboka na yo te okozonga. Okozonga. Voyage ba te abiso vrai voyage yango yo. Oh ba voyage musu mutu amati pe avion pour crash Salem. A comme na destination. Ce qu'on va commettre point. Mais voyage na biso ya ata crash Salem le okoko makaka. Oko samba kaka. Yango ko raté yango te. Ato kufa ina mai. Bible écoute bien ata bato ba kufa kala ba ose quoi. Bongo siko. Destination. Olingo za la juger, to lingo za la juger te. Ça la cho. Bato ba lingo za la juger, bon continuer ko sa makambo. Avant enlèvement. Nabi na momo, enlèvement na salemité. Il est grand temps. Tozonga. Amen. Parce que son enlèvement est salem. Et comme pour que ça la sauver, il faut un homme. Il faut personnel. Tant on a un loko wana phrase moko zongelanga. Mutu moko ta roki ko za la sauver na effort na. Amen. Les allez troisième enlèvement na mona. Phrase wana yelanga. Mutu moko te après enlèvement roki ko za la sauver na effort na. Ceux qui le lot a sauvé, c'est parce que mon tour a payé qui prix. Makila na yesu, ti le les osal. Grâce na ye, les osal. Mais ceux qui enlèvent mes salemika kalelo. Lobby, vie qu'on continue. Mais problème ici quoi. Les grands temps, comment les autres ozo les lawana. Les abat musu ba wele la libosona. Amen. Lokumo ozo les lawana. Eza batu musu ba wele lango liboso na batika yo. Na mboka na biso so eza na muto alingaka lokumu lokola Mobutu azate. Lelo Mobutu aza. Siko azate po ani. Il faut lokumu ne garantir vie na ye. Libala zo mona passion na libala wana libala. Eza batu musu ba wele la liboso na yo ba bala pete ba kufa batika yango. Et ça peut n'abattre mususu bakota ndako alibala mais azolu kakuta divorcé. Or, Bible zoba chercher premièrement les royaumes. Et les royaumes ba battre la kayango. Sali ba battre la kayango. À chaque fois zo soya nzoto na yo, zo soya molema na yo. Alléluia. 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 Nana ngo déjà linga nzoto na ye ba sopela ngo poto. Otambola na nzela mona moko alokoti poto abwa kelio ne lamba. Oko sepela na mwana wana. Kaka ndenge ozo batela nzoto no eza na salité te
Batela molé mano pesa na salité te. Alléluia. C'est ça le voyage ngana te ya. Yango. Na exhorté ta que voyageur et ta qu'un étranger. Mokilo eza ya bisote. Frère partie ça yembango. Mokilo eza ya bisote. Imagine que les étrangers vont passer la voyage. Mais dans la Bible, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Parce que tout le monde voyageurs vont passer. C'est ça ce que la question. Il faut tomber tout. Tant que vous exhortez, vous êtes des voyageurs. Parce que voyageurs vont tous ça pour que tu kende wapi. Question, vraie question de yango. Ba di ka oza voyager, mais ce que mituna na voyage na zo sala, na kende wapi. Ok, ne poto. Oh, c'est le voyage. L'éternité. La Bible, la vie, la vie éternelle. La vie éternelle. Vie anini, éternelle, la vie, il y a les belles. Imagine. La vie éternelle. N'a pas exemple. La vie éternelle, il y a deux places. La vie éternelle, na lola. La vie éternelle, wapi. Na le fait. Maman, ta andongo lamba. Moto ezwakayo. Parce que moto wana eza muki. Ba pelisaka moto ba fanso pendant 1 heure dita pembe na moto. Est-ce que okoka? Na ke kutu musika ka ba moyo ezobima ya biso ba totola na banda kona ba beton. On a to kufa. Boka chaleur bima na butu non. Na ko la te molungel leki. O mo biloko nyoso. Eze lokote. Parce que vie éternelle oyo Bible loba na lola te, c'est que en enfer lelo ozaka na moto. Lobi ozaka na moto. Lobi kuna ozaka na moto. Lobi kuna ozaka na moto. Une semaine ozaka na moto. 1 mois, une année, ba année, vie éternelle. Donc ya nini? Ya libela. En aucun jour boko kanza bi ça va ba yo ki moto trop to longola bango te. Imagine. Imagine. Ozana âge. Beta calculer âge ozana ngo o vivaka na kata moto. Bano botam. Okufa apete. Makala moto kutu zoka na nzoto. Ozika oyoka chaleur. Parce que kuna na miso na makiki na matoi na tout na kata moto. Parce que ya mukolo moko te ya libela. Okolinga. Nana kolinga to mamusa. O nzela wana ezali ezapo na batu mingi baza ba fungola da ba porte wana. Ba impidik ezapo na bino. Ba ivrogne. Ezamba tumsu to samina ba melana ba masanga. Balangwana bango pe. Bible montelobe yango. Bo fungola da porte ya vie éternelle en enfer. Ba diviser. Ba jaloux. O ke la ka mutuka mutema tout. O fungola yo mo do fungola sko o sibir yango siko te. Tant on est ce que vous faites comme trop tard. Oh, ezabe na vie éternelle moko. O kuna soki liba les ate mais sengo liba les a. Soki kuna mbongo ezate esengo mbongo eza. Soki kuna biloko ezate mais sengo biloko ezali. Parce que yo poni nini? Question nanga na tuna soko. Oponi nini? Tu vandi kimia? Tu kiti bilongi na se? Bamsou ba occupé berger. Mais dis-moi dans ce transmettre parole. Parce que tous ba étranger. So ba étranger ba obebi sana mboka na bango ba oké prison. Na ba étranger ba osala bien. Nzamba valider bango. Ata le leso okufi. Oh c'est Amen. C'est ça le voyage. Tozo tambola. Toza ba étranger. Omoni lelo, okobenga na esprit de mort. Esprit de mort tikanga. Etikiu. Le biko na esprit de mort yé. Esprit de mort tikanga. Etikiu. Mais papa, jour esprit jour akoya. Wana ta yes.
Lelo baba, na mon esprit de mort, ça la boy, y en a monte tombe et tu mi ba cercueil. OK. Lobby, on retourne ma cercueil, mais jour voyage ne comme na souk. Ah bon, on n'est pas mi ba comprendre. D'autres, donc dans l'esprit de moi mi connais ça. Et ça on m'a bêté. On est comme notre temps en côté. Mais je recoya. Bimisa o $100 tiango ne longi cercueil et ko kima $100 ti. Non ma kama benga l'esprit de moi na mbongo YouTube. Ah. Nzamba zara loko. Amen. Benga l'esprit de moi lelo. Benga lango lobby. Mais je nzamba lo bake Enoch voyage no isukiao. Wana to génie sans jour prophète. Tam suka na jour no liboso, omaka no olali. Wana esprit de mort aroyoka yote. So esprit de mort et yuti pas muto yo atindie. Oma esprit de mort to benga naka. Nzambe te. Wala Satan anda meki yo. Wana yo mais on nzambe boka tindi. Docteur. E odenda. Au nom de Jésus mutatindi. Esprit de mort ma ko biso ke omoni Jésus zoloba. Ye mutatindinga. C'est que kombo ana et ni yaka tokei. Pété. Eh tozaki neka lobia et ça batu musu ba kufela biso na. To participer dimanche. Azongi dimanche na pourquoi kufi. Kana mema ao. Yo kasi nzaba ko révéler batute. Nzaba ko révéler te. Moi si pe ya pasteur. Nzaba ko révéler te. Wana soki nzaba mutatindo loka mama bo avec au monate. Oye pas péché. Déjà monaki te. Ba pasteur na mema ba monite ngonde ezaki nzambe wana ko révéler te moment na ndekoki. So ce que ça que nengo osonga lo sala accident nzambe muta oboma osiko. Est-ce que ok lola? On a kana loba bongo. Tande bobangi. Oh Paul azoloba liwa ezali futi ponanga. So le lota na kufi na bi côté na okin. Zala si est-ce que ça si que so kufi lelo o zala sauver? Et ça assurance moko ba pesa yote. Na on peut so assurance te. Yo moko nde assurance eze pa na yo. Yo no ba ke na za sir nanga. Nga on peut so assurance te. Ya okota lola assurance ni na pesa. Parce que quand on tambola ngam na tambola nayo. Na biso ke na professeur le okota lola. Et ça professeur le kuta. Assurance eze pa na yo no ebi na okota lola tote. Batika bako soke na moni okota lola. Na na ngwa ebisho. Boso ko sa muto masumo okota lola. Wane komi sentiment musa na nzambe. Assurance makasi eza yo moko no ba ke. So na kufi lelo nzambe na okota lola. Assurance yo mondo yebango. Non, on peut s'assurer lola. Moïse kutu la lela pona bana Israël. Na soki na ngapeur. Nzamba pambola biso. Oye ki voyage yangote. Poni ka mutu moka beti maboko. Oh. Poni mutu ka mo, poni ka ba quelques personnes pourquoi ne ba beta maboko. So na bi e boselani. Dota batu ba no zelani. Même si on a mono ke Canada, na Canada ne batu bakufa te. Ka tirikyo batu ba ke na ke tiriko suma bilogo. Tirikya ngone. Donc on a que partout dans le monde ma beza. Alléluia. Na ko te mission na ke te ke France, batu France ba benga évangéliste mikonyos. Papa biso a pasi. Na France pas ces zakak. Prophète na kosi. Batu na Canada, ta ba benga grand monde, mais na Canada batu ba souffrir. So on suffit na mongo te on suffit na maladie. So on suffit na maladie, on suffit na célibat. Si tout batu ba na poto. Na fingi bino te mais mangamba célibat. Et là ta bango fort. Parce que yebisa ngamena lola kuna ba problème ya te. Na ngo de akina lola benga papa lo kamba na lola na souffrir. Solution Zanaï. Solution azanayi. Lipa oyo nyoko mapo lia na tongo azanayi. Mai oyo luka rejide azanayi. Omoni Bible to oteya azanayi. O Matthieu, o Paul, avani na Yohana. Anyoko maneni. Siko luka to kende kote wana. Kote ke na muki olamuki mana tongo o c'est Davina. Frère Moïse. Et ça va bien. Tande ba Congolais ba kuta na bozaka na Kinshasa, bokuta na phrase. Yo bo combien wa?
Bossa la ngone siko na lola bino batu bana poto. Bossa pelate so beaucoup na France na Canada, mais bossa que tango bokufa beaucoup d'ané na lola. Bossa pelate akene pe États-Unis ndena mona ba camarade nanga totanga ba on nikini, ba on États-Unis retrouvailles. Nanteka bossa za ta pona lola boy. Ne bien. Et ça la bien les to kufi biso nyonso, to kutana ba Enoch, to kutana ba Paul, na ba Christian, na ba David, na biso nyonso et ça la bien. Et donc to comme otana na porte ba msuba kei ba msuba kete bongo te. So bilonga bongo nzamba salinga gas na DJ. Et ça Serge la kisaka vidéo à lelo. Na yebisaka yo. Obika te epa na ngate. Ya kuna pe esprit ma wezala te. Kuna ne ba evre non de sanini ekoloba. Tika nzamba lokamba apambola biso. Est-ce que vous pouvez être ensemble à beaucoup makasi? Betela nzamba beaucoup makasi. Merci beaucoup. Nzambe abakisebele na maloba na ye. Okangi misno. Tika komile la. Moto ke lo mawazate tika komile la. Monde eza monde encore, monde eza monde ya mawate. Pour nous se positionner, pour nous réussir, tu dois avoir l'esprit là. Oh bunda. Ayo eza diaspora. Ba bato bazana étranger. Nzambe alinga sala quelque chose pour na bango. Il y a 40%. Il y a population ya Afrique, pe ya RDC au bazana étranger, oyo bakoya kozonga na bamboka na bango. Pour na ba rebâtir mboka, pour na ba reconstruire mboka. Ngana za innocent, na biata likamote bako koselo pe makam. Ongana na ibe loka mutute, na linga mosa mutute, na linga mobala batute, papanga na zaboye, na respect da dim, na respect da offrande, bitumbo yutu ekoya. Mais na bisio bunda. Na lobi boye. Oyo eza flash. Bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV. Dès que zo pesa mukongo, banje ba melinga. Babi mokonzi atindi biso to ko zo pona tokene kwa adorer.